Bakoyebisanga balobi bolingo ezali na sukatero na tikao nalembi yoka dia banzawa mama bakoyebisanga balobi bolingo ezali na sukatero na tikao nalembi yoka dia banzawa mama est-ce que yo banzaka penga yo bonga mabazo manga eluka kayara est-ce que salaka yo mawa soki yo banzitangwa bolingo la joie mondele ya sala l'hôpital bakoni yo barabi kao osalika osala oya bolingo ronzoro kandero susi ya bolingo ebelisakaro kinga mwindo ekongenga roro kase motema kati ya bamoi moyora nani ya bomi motoro nani ya longi yo pesi mokongoro ponini otinga mbeli na mokongo rerere bonga kiyo tiana motema na miso yolobananga esalingaro ininga na sala pote na mona baparasi ya ndenge boyeo libala mamaro euta na paradiso zambe tango asali mobali amoni kaka eloko mosusu ezali kozanga aekosala mwasi na mopanzi ya mobali baleoro ebanda libala wana ti lelo yo tozali se kolanda bakake ezanga vulai betina motema nagara motema mobebi nakoki te bolingo ngai nakaba mingi lelo efuti ngai lifuta ya pundaro motema ya mwana ya moto nzoka esuwaka boye banzela na ngai nyonso ekoma ya makambo bakokanakananga makambo nyonso nakosala wana mokili ekomi kaka defi ya moto nyonso nzambe ngai nakotuna ntina nayeba na mikebisa soki pe bango bakolula Dolores baebaka ngoya nanga bolingo yanga na yo ezali bolingo ya nzambe naseli yoko banda po mwana naletaki mvula tobalani nakosenga na nzambe abatela bolingo yango nakomona nalingaka yo nayebaki ata ndele tokutani bolingo yanga yo ezali bolingo ya nzambe naseli yoko banda bomwana nayebaki bona tobalani. Bonjour Vicky Lévure. Bonjour. C'est toi qui représente aujourd'hui le staff, le groupe. Vraiment pas tellement, mais nous sommes là pour représenter notre groupe Banaba Kajeba Africa. Kajeba Africa, pourquoi? Pourquoi Banaba Kajeba Africa? Oui, nous sommes Banaba Kaji, nous sommes des groupes de filles. Nous représentons Banaba Kaji, c'est parce que c'est le nom de Banaba Kaji. Banaba Siba Kaji qui est en Chiluba. Oui, Banaba Kaji en Chiluba. Ok, d'accord. Alors, Sophia, Yom Tozana Micro, c'est toi qui représente, comme tu l'as dit, comme tel. De Ebaki Bino, na moi, système, mon bozaki, pas Vienabiso, et pas Lyonema. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mort, au moni changement. Les Aki ne boy, pareil, boy, là, bah, mon, et bah, festival, ce pendeni, les Aki n'y a pas le lot, bobé, dans la boy, apparemment. Non,
towelela na biso mbongo te, towelela na biso eloko te. Totalaki ke non tozana ba capacité oyo ezalaki ke to vendre na mutu oyo azaki vient na biso to travailler ki na ye. Mais il que banda comprendre que ba petit ba na travail, ba petit fallait que na musana bango bazala moins rémunéré. Et on total que non ba capacité on nzamba te kati na biso na maelo to tangeli classe. Mais to benda na ki ba master pembe na ba vient na biso ba pesi biso ba maele mususu ti londe komi bana ba kaji oyo. Nde to benda na biso sans rancune, sans problème. Donc via tira na mopandi na biso pe bana ba kaji na mopandi na biso. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Oui. Donc problème est en côté. Non, biso problème est là, n'a pas na biso tala. Bobela ka $12,000. OK, problème est en côté. Wana ezako banga ya bangonde muto parce que biso moni mwasi abanga raté. Tango mwasa na musala lobite ya musani ati yango na kati ya musala na ye alingi amoni saliboso bato. Pembeni ya Armabuka. Donc toza na biso pepele. Balobi to banga na biso te. Donc biso ba 12,000 wana eza ya bango soki pendenge nini mais biso toyebi ke makambo ya danger zoya parce que ba reporter otonga to sana temba e roya e kozala ya bien. Donc biso tozana biso te o rankini o boete. Bana basi moi si azara na rankini te. Si. Parce que tozana na pour nous représenter basi o bazala na ba misana na bango ke moi si mususu o mona ke azana harmona nzoto o bomba yango. Oui. Biso to bombi yango te toza o na wolo bande nini. Ngai arelo bana kati na ngai. Oui. Musana ngai elo bana kati na ngai. On a un parcours, bana baka jinde sanksi biso skoto sali logo pour mokilier mona basi bazo beta au mona guitariste et soliste azo beta au mona mutambunda au mona donc to représenter vraiment bana baka ji na entièreté na mobimba donc sans rancune. Chers téléspectateurs, Boyoki Binomo Kondenge, Vicky Levira Lobby, ce sont des chanteuses, alors pas comme chanteuses, pas ma Boroyo Kabango, vous sentez pas que non musique, donc et Vani la Katia Makila, donc bazo Salamusana Bango comme tel, et je ne peux que vous féliciter. Alors, nous allons interpréter, vous allez interpréter combien? 4 titres? Oui. Donc nous allons commencer par Kake. Bakake, puis on revient. Quand Nevseki Bino bana Congo, bana Kinshasa, mingi live, donc vous êtes bana katia live, donc oyemba nde koyemba, quand des bobina katia confinement, donc faut musique qui peut me gagner pour détendre biso parce que trop de stress. Donc musique n'est pas ça la biso bien à ce moment où il y a confinement. Alors Bakake avec les bana Bakajiba Africa. Armabuka balobi Armabuka yende nzela ya bana bakaji balobi soki oboyi osali mokili na yo bakaki ezanga mvula betina motema nangara motema mobebi nakoki te o bolingo ngai nakaba mingi lelo efuti ngai lifuta ya punda o motema ya mwana ya moto nzoka esuwaka boye ngai nakehi solo nakei komi bebisa nanga motema mwanga moke na ngele motema mwanga mabanzo manga make na ngele mabanzo manga motema mwanga moke na ngele motema mwanga mabanzo manga make na ngele mabanzo manga bakoyebisanga balobi bolingo ezali na suka tero na tika o nalembi yoka tia banzawa mama bakoyebisanga balobi bolingo ezali na suka tero na tika o nalembi yoka
dia banza wa mama ba mokili baloba balemba wapi yo bakomata lelo lobi bakokita na tiko nalembi yoka dia banza wa mama ba mokili baloba balemba wapi yo bakomata lelo lobi bakokita na tiko nalembi yoka dia banza wa mama balobi FBI international na kati ya Luanda vrai chéri Amima Mima vrai chéri Armabuka Bobete Tenga balobi ya Fiesta Sofia Bass Tiboka ezanga mvula ebeti na motema nangara motema mobebi nakoki te borolingo nga nakaba mingi lelo efuti ngai lifuta ya pundaro motema ya mwana ya moto nzokara yesuaka boye ngai nakei a Barbara ngai nakei komi bebisa na ngai motema mwanga moke na ngele motema mwanga mabanzo mangai makenangele mabanzo mangai motema mwangai mokenangele motema mwangai mabanzo mangai makenangele mabanzo mangai bakoyebisanga balobi bolingo ezali na sukatero na tikao nalembi yoka dia banza wa mama bakoyebisanga balobi bolingo ezali na sukatero na tikao nalembi yoka dia banza wa mama 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 bravo 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 Bana Bakaji wa Afrika. Bana Bakaji ba Afrika. En tout cas, merci à toi, Vicky Lévure. Merci je beaucoup. reviens. Sophia, comment vas-tu? Sophia, c'est toi qui représente. Tu as un micro avec toi là à côté? Oui, ça va bien, merci. Ça va très bien. Namoni lo batem na suka kuna. Suka to batem ga système ga ya confinement na mo point car. Si salinga bien pena lelo. Lelo pena na moni pena talent parce que très souvent bolé kanaka vous passez message et puis après on se sépare dans lelo Léonjo Léo. Alors Sophia Vision ya bana Bakaji ba Afrika. C'est toi qui es la responsable du mouvement de Bobenda Nisiko. Quelle est votre vision exacte en fait? Merci. En tout cas pour la vision tellement comme ma biso bazali, encore papa bazali et puis Clovis malgré tout hasard en déplacement azate. Donc vraiment vision ezaka to kende to bima to ça vraiment to ça déjà moi et là on a biso il faut to boaka mais confinement de bikamaki. Donc j'espère que ceux qui m'akambo et fumami dans vision de ces actes to bimsana moi et là on to bimsana pour moi qui va comprendre déjà que bana Bakaji pe bazar. Donc confinement auto bosser dur. Donc to ça makambo vision ezaka ke de makambo ici là biso to boaka bilo na biso to bima to kende bisika o esengela ki to zala mais to zana mwana.
ok, vous êtes déjà dans le studio, vous pouvez déjà préparer mais l'eau moro, vous boire déjà pour dès que déconfinement faut et l'eau moro monte ça déjà pour nous confirmer bino na terrain. Déjà que aussi ça qui, aussi ça qui déjà donc tobi ka ira na cheto abati na cheto tobi ka rapoka banga bazo loko moko mais et ya non et ça on déjà et bata ya on peut et ça sous comme na cadre ya confinement. Elle a confiné ici là trop dans tout ça va ceinture moi copine moi loquette ça là moi genre donc on va cacher ba ma be makasi ndenga bien sûr. Alors que penses-tu des ba collègues na ozana ba mona kati ya mouvement? Ouais, ba collègues na en tout cas tout ça bien malgré absence à moi quelques-unes entre nous là. Bah mon corps azama moi malade donc sommes moi empêchement en tout cas tous ceux qui tournent tambola bien ba voyer que des vitoko. Donc voilà la guerre à leadership te. Ils ont raté même moral donc toi la vision mon corps. Toi même moral donc dans les bons business tout ça bien bon bête kuna yewana kuna viki le vieux na ba essayer ba brita ige ngaye yo afi pituna Niclette kitoko producteur na été producteur na été mais ba manager bazana ba mais to tanga ndi ba kombote mais ba manager bazali ba chargé de communication bazali mais ba bête tanga kombote mais pour ça ko tanga mais ko kate na tigina te bomba kaka na bomba kaka to c'est la cas des confinements. Alors nous avons je me suis rendu au fait Bobby Boza de Tchanelo Komoko na Oezo Bimaiza dans studio mais apparemment vous êtes plus dans les interprétations. Oui, apparemment oui, c'est parce que moi et Laurent on a au moni et là on a vu tout ça qui poto bimapo et bon on a maxi single hein. Maxi single a combien de titres? Tout ça on a 4. Et belé ça non. On a moi 4. To bimela dia moi na moi ba lolengo na po ba o ba ebele biso na ba genre wana ba comprendre que bana na kaka o ba yemba wana ba o ba interprétateur ce que bilo na ba ngo ba boa ki to pesa moi pour ça. Donc biso to beta nyonso to longa na cadre que ba vient biso ba comprendre ba maman biso ba comprendre que to beta nyonso. Et après to yo bimisa ilo na biso ba comprendre que ba noti ba boa ki moi ilo na bango de bazala dia na moi bilo mo dans les bons toujours. OK, d'accord. Est-ce que et on revient après. Balobi o ezali Vicky Levy. Balobi tozo pour interpréter Papa Nabiso o atiki biso Papa Wemba. Est-ce que yo banzaka pinga yo? Banga mabanzo manga eluka kayara. Est-ce que isala kayo mawa? Soki yo banzita ngwa bolingwa la joie. Mondele ya sala l'hôpital bakoni yo barabi kao osaliko sala oya bolingo ronzo kandero susi ya bolingo ebelisa karo Balobi molokai matonge. Est-ce que yo banzaka pinga yo? Bonga mabanzo manga eluka kayara. Est-ce que sala kayo mawa? Soki yo banzita ngwa bolingo la joie. Mondele ya sala l'hôpital bakoni yo barabi kao osaliko sala oya bolingo ronzo kandero susi ya bolingo ebelisa karo. Na banzaki nga mwindo ekangenga kate motema kati ya bamoyi moyora nani ya bombi motoro nani ya longi yo pesi mokongo ponini otinga mbeli na mokongo rerere bonga kiyo tiana motema na miso yoloba nanga esalingaro ambiance a mokili ememaka na kufa Butualelo ekotelinga susi oro na miziki ya viva na koyemba oro na moni oro na ya sere sere oro na lingaki na tuna moteme boro soni batoro basalaki ebele oro na boyaki bayebamba na ganye oro butu amawara lelo na lalite oro wale ya to ya nzembo ezero.
Bapeti bakoli bana bakaji bango yoyo. Balobi Clovis esika osali bapeti bakoli. Attention kekele 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 kekele. Attention kekele. Fana misa na Dallas. Comme 20, l'autre 20, bana bakashi baye mabe. Ah oui, Langanga, Patricia Luboya, Rick Mukoka, Balobi Armabuka. Écoute Fana Kubaya Dominique, Sukuma. Kalutina Jamusket Yesi la kate Balobi Africa TV Yangonde Makambo. Balobi Asane Bulongo Arafat Balobi ya Motema. Sukuma J.R. Collé. Ah ouais. Bravo. Merci beaucoup. C'était chaud. En tout cas, merci à toi, Vicky Lévure. Merci, merci beaucoup. Dans mon éloquent, on écoute, confirmant oh benza nous liste. Alors je commence avec Bobette. Comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Les confinements, comment ça se passe? Confinement, ça se passe bien. Toujours confiné, donc parler, moi rep, moi parler. Parler, moi rep et tout. Alors beaucoup t'en as ouais pour ça moi exercice à répétition. Bon, tellement que toi confiné tout le monde, nous doit travailler quand il pas na bango. Rappelle la guitare nanda. Oui, toza dango, naza dango, moi guitariste naza na guitare, naza ko tuna ba instrument ebele. Ah, ça c'est très bien. Naza dango ba drum, ba synthé, ba guitare, na ba basse. OK, d'accord. Alors vision musicale na bon, vision nangeza que na ke liboso na sala d'exploit. Est-ce que maman Bilabel par exemple? Koleka même bango totambola monde entier tosala balbum mais ça na sala balbum mais ça la succès pour na composer rapper na composer sala vraiment ba chant penza na sala penza il y a 4 singles 4 chants au posa na bozo na mwa biloko nga penza na titre o nga moko na sali oyembi pe yo mo te nga na oyemba te ba chanteuse nde ba oyemba mais na yemba rapper na cœur na ozala na nga mais on tika ba chanteuse ba yemba on a composer penza donc promis pe na komi penza sans que muta bakselanga io nga moko na 6. OK, d'accord, merci Bobette. On peut passer le micro à Eguette. Ma chouchoute, comment vas-tu? Oui, je vais bien. En tout cas, Léon a senti que dernier Obette la ngara mbunda lo pala mo bati lo penez nyoso tout penda grosse caisse nyoso tout na penda de fou la fond. Oui. Alors Eguette relation na yo ni nyoza nango na ba artiste musicienne mususu o ya bana bakaji ba Africa te Est-ce que vous avez facilité la communication avec les artistes et les musiciens? Oui. Est-ce que vous avez sollicité les artistes et tout? Oui. Basé Belé, Igembo, a sollicité un peu, Basé vraiment Belé, Basé Belé. Donc vous avez facilité la communication, vous avez surtout besoin de bien? Oui, très bien. Très bien, ma casse. Alors raconte-moi le confinement de ton côté, ça se passe comment? Oui, ils ont les gars bien. Malgré tout ça confiné, ils ont les gars bien. Travail, puis les gars on fait très bien. Que penses-tu de votre groupe d'orchestre féminin? Bon, nous avons pensé à groupe Nabiso. Nous avons pensé à Bébélé, à bien. Comme tout le monde, ici, il y a échec. Si.
liboso totambola monde entier tosala vraiment makambo oyo bamama na biso bambili ya bele basala na bamama tiala mwana tosala vraiment makambo mpena oyo kotombola culture na biso na bamama na kati ya mboka na biso mpe na kati ya Afrique pour rêve bitango ekomaka bon j'espère que bon oui la monte pour basi na tu nanga ba vie pour basi pour na moni bino tout besoin ba rêve ya minene mais natango wana j'espère que boza bino nyonso tous soudés l'argent ne viendra pas pour vous séparer après boza na bino oui toujours soudés OK d'accord poto banda kala toyebani makasi ça c'est une très bonne chose. OK d'accord, nous allons passer les micros. OK, merci beaucoup. Alors Brita yo pour banda na bon banda kala. Ouais. Souvenir ya malamu yo zanango ya musique depuis banda musique. Bon souvenir malamu eza na kota ba place mususu musu na revate ko kota na beta donc souvenir malamu yango wana. Yes solo. Na nyaka kati na loka na sango. Pour la musique na nyata na mona dans ba place na Kingakati. Vous bêtez dans Kingakati. Oui. On est dans le chantier. Et c'est anniversaire. Le 8 mars 2017. OK, alors le confinement de ton côté, ça se passe comment alors? Ouais, toujours confiné dans la bandaku. Tu travailles dans la bandaku. Et que penses-tu du coronavirus, les gestes barrières? Coronavirus, bon. Bon, malade, on soit disait Zali, mais. OK, d'accord. OK, d'accord. Merci beaucoup. Brita, Esther Nambonda Lelo. Olakisi, de quoi tu es capable? Chanteuse. Alors, confinement de ton côté, Esther. Désolé, Kalango bien Barbara. Magata bakangi bisome. Tozara nanzambi. Donc, makambeza ya minene zo salema. Tara ata bakangi biso ba santé. Donc, bangona ata bakangi biso ba malade de bango wana eyelika bango. Et tali bango a problème na biso. Mais de toutes les façons, ça va pas nous empêcher de chanter hein, parce que la musique est aussi le mœurs. Bon, lokola tozana mboka ya Congo ba continuer ba pesi ba loi moi to sala ngazate. Malgré ça mais tozaka tokufa pété. Alors Esther, quelle est ta vision? Vision musicale na ezani. Vision na ngai ezala kaka na musala oyo. Donc pour na za vraiment nzambi. Donc eza don et makila. Naza mwana aza famille ya chrétien ya pasteur ba bishop ba nini. Ça c'est très bien. Pas pesa bango pe chanteuse na bango. Star mnene na mboko yo Esther Bongondo. Donc avec Dieu nous ferons des espoirs. Donc nzambe kali boso. Donc vision na nga na musala o nzamba tika na bana bakaje b'Afrika tokende liboso ti tokende ti mukolo yesa koya totika te tozaka. OK, merci beaucoup ma chérie. D'accord, et Vicky Levure le l'homme Tozana Masolo, alors Chéri Badé, et on revient pour continuer notre émission de musique. Lobelanga Badé Nininga na sala pote na mona bapas Yandenge boyo Libala mamaro Euta na paradiso Zambe tangwa sali mobali Amoni kaka Eloko mosusu ezali kozanga Aeko sala mwasi Na mopanzi ya mobali Bale oro Ebanda libala wana Tilelo yo tozali se kolanda Lobelanga amabuka Nininga na sala pote na mona bapas Yandenge boyo Libala mamara Euta na paradiso Zambe tango asali mobali Amoni kaka Eloko mosusu ezali korozanga Aeko sala mwasi Na mopanzi ya mobali Bale oro Ebanda libala wana Tilelo yo tozali se kolanda Ara Mima na kati ya Luanda
vrai chéri. Nakotuna tine yoko sekenga botenga na lova yo nazelizeli yo pamba monie naloba po mingi yo ndimara nakosuka wapi mama ye libale koti bololoro bolore ozali kitoko mpe nayebi okofutanga pasi na moni napola bavula mingi ye nakota lopitalo mpo na yo meka mokero kanisara Armand meka mokero kanisa Barbara mwasi kitoko chéri yo oro yo chéri yo oro bébé oro oro bébé oro Mama botanga ikajamboye balobi mon lieutenant barase fumombuya na kati ya kankokolo oya bino mbote yango yo bana kan balobi chanteuse na bino Vicky Levé nakokamwa nakotuna nakokamwa ngara nakotuna tine yokosekenga botenga na kaka yo nalelileli naleli nalova yo bebe nangara nalova yo ara bebe nangara meka mokero kanisa zongelanga meka mokero kanisa nakufi na bolingo na yo chéri oh oh chéri oh chéri oh chéri oh motema nanga ye chéri oh chéri oh Sokoto. Vicky Lévure, une très belle chanson. Voilà. Abeti Masikini. Oui. Oh, merci beaucoup. Alors, Vicky Lévure, que penses-tu Nandenge Bozako s'est lancé siko nakatia monde en osko ya musique autant que femme. Bozana maroba ngamo mukete po babi mondo izana mawate. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Autant que beaucoup on a niveau bas producteur, un niveau ya ba fan et tout et tout. Que penses-tu de cette nouvelle, de cette musique congolaise? Barbara, vraiment, merci pour la question. En tout cas, vraiment, ceux qui n'ont pas pensé, ils sont vraiment trop excités pour la musique qui n'a pas de Barbara. Ceux qui n'ont pas eu parcours, ils ont mystique. Nazali formé na ba vie belé, neti Kofi Olomide, na pesi vie na bisombo tele Rambo. O papa la kisinga nzela ya Chacho Rumba. Donc na bandi musique kala. Ceux qui vraiment nazo vraiment oyo nazo penser malamu lobby na kati ya mouvement oyo ezake. Na kati ya bana baka jito bima. Vicky Lévure pe bayo kaye. Donc ya malamu kaka. Ponga vraiment na lingaka ya meilleur eza pona bisopo. To sali mouvement oyo ya basi. Tant que tu n'es pas bien à biso, basé ba côté na kati lokola vient à biso Clovis, aye ba teba maïle na bango pour ba sala biso. Donc ça vraiment et le mo pona nga vraiment na revara le meilleur. Barbara son biso ke naza excité au ondi maté. Ata père na nga vandi wana po papa nga na mona mbila. Naza mona soda aye bi donc souci ya mona na baninga na nga tozala na bango. Ba ebi ke Vicky azana souci ya makambo ebele. Donc naza vraiment excité to bima. Mais tout justement, Obioza excité, l'excitation c'est une très bonne chose. Est-ce que vu que si tu es trop excité que bah producteur tombe yaka, bah vraiment bah makamna moi bébé tout le monde que non yo pena na minute ceux qui osant la carrière, osant d'abord bah osant avenir, osant opportunité mais benda nanano. C'est bon, au moni na minute ceux qui motoyen ndengo en tout cas il go simba tena sens ni parce que biso bana bakaji toza toujours ini. Toza wana pona to sala fierté ya mboka na biso na kati ya basi. Na producteur ako ya soko ye a sepeli net na Vicky mais Vicky azana kata bana bakaji nzembo ezana kata oyembi soki a sepeli ninga asadere na biso asali biso poto bima na koza l'excité pona uta na ngapena ba mouvement musu na zala na kati
babimisa na bango mpe ngai te na kati ya bana bakaji so producteur asepeli peut-être asepeli na bobete nasepeli na mission nazobeta bien akoya kaka produit biso tuto ezalaka neti kaka mpona avancement ya mouvement donc eza na intérêt nanga mote na mpe na souci ya baninga nanga genre tous pour un pour tous voilà biso toza bongo toza vraiment ini biso tobanda kala mpona bamasa eza teke oyo ayaki lobi te biso ma touti toza vraiment na début na biso toza nango donc nde tozokende vraiment ya malamu. Alors Vicky Lévir, merci beaucoup pour la réponse au Pessinga et encore pour la excitation Zanango. Je nous souhaite que les bonnes choses Naba Kashiba Africa. Merci alors, beaucoup. Là, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Donc, nous sommes à 2 pas. Moi, un mot par rapport à Public Nabino, un numéro de téléphone, comment vous joindre. Et puis, nous allons nous séparer avec Éminence. Nous allons commencer par toi et puis le micro va suivre. Vraiment, merci beaucoup. Na pesi mbote na bainyo so balingaka Vicky Lévir. Na pesi vraiment soleil wanga ici kazali vie na ngai. Na bosani te oza vie na ngai na lela fort. Na pesi bana poto nyonso balingaka ngai na pesi maman na ngai balobi Kajambui aboti mwasi kitoko na kati ya basi chanteuse Lévir. Papa na ngai mon lieutenant Baras. Na pesi Arafat Hassan. Na pesi balobi mwasi kitoko mima na kati ya Luanda. Trifene Samba. Na pesi lisusu na bosani te babi FBI international babi danser za munene na kati ya Luanda. Donc merci ko. Nous allons passer le micro à Esther. Alors merci Esther. Barbara. Yanga liboso na tanga liboso nzambe. Merci na nzambe. Apesi biso opportunité so ya kokuta na susu lelo. Merci na famille nanga mobimba. Merci na Marbuka bisika zali azola na biso bambote na ebele Barbara na pesi mbote. Merci beaucoup. Na pesi Clovis na bisika zali mbote na pesi Shoba Base Shoba Phare na pesi mbote biso zali artiste les grands artistes Kojak Luka na pesi bambote na pesi petit frère na Adolphe Tambu bambote bele mbote na famille na ngai bambote na bato nyonso bazolanda ngai Esther Bongondo Star naza percussionniste na bana bakaji b'Africa. Ok, merci. Bredita. Ok, merci beaucoup. Na pesi mbote na famille Matondo, basolandanga na minute na manager na biso Clovis et puis Armand Bouka. Na pesi mbote na tous les fans ya bana bakaji o balanda biso. Na pesi mbote na journaliste na biso Barbara wa yambi biso. Na pesi mbote na tous les fans. Merci beaucoup. Sophia Base. Kilo comme charge donc. Vraiment. Kilo abana bakaji ou Africa. Ba Africa et la charge. Et puis kilo Congo pe monde. Il y a kilo hein. Donc pour la lomingo lelo na tombeli bambote na famille Chimbuka mobimba. Na pesi mbote na maman Berthe papa Kilo papa Jemali bana rigini tout bana oni so bana bakaji afi wanganda en tout cas babon gerzo bisiko zali pichuna misa banvute Niclet bambote na bino vraiment merci na bino nyonso. OK, Iget ba dédicace moi bon confinement. Ba bon confinement na nga na famille qui tenge mobimba o bazolanda ngai. Ba bonne guérison na ngai na mon président Michel Omabilo qui tenge bazolanda ngai. Ba mbote na nga mingi na Niclet ba mbote na nga mingi na colonel Sefo azolanda ngai. Bambote na nga mingi na Cédric Libaya wazolanda nga na mboka ya bapaya bambote na ngi bele pa na ye na pesi pe bonjour na ngai na leader Vivienne Kiaka talaka bana bakaji biso yo b'Africa tozelaka yo merci. OK, merci beaucoup Iget. Merci nga na pesi ba mbote na ngai pa Arlette Mala très important que le coltan. Na pesi Aminata Ngedi ofinu kwa lemba bambota trop mama na ngai Louise tenga place za bambote na pesi Tegandi Takera bambote belé vraiment et puis bato balingaka bana bakaji b'Africa bambote. Voilà, merci beaucoup. Bobet, tu numéro devais passer de le contact oui. Pour nous contacter vraiment bobenga biso na plus 243 82 48 49 655 plus 243 82 48 49 655.
Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, ainsi qu'à mon équipe technique, à mon réalisateur, M. Armand Bouka, à Marla Toukoulou à la réalisation, sans oublier Fia Lungila, Jérôme Luzolo, Sindani, Jonathan, Fumumbidi, Sacrato, Fred Kabea avec Cédric Isengoma de Awar, Centre culturel Awar. Je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain pour votre nouvelle émission de décollage. On se sépare. Je demande à Bana Bakaji Congo, d'Afrique plutôt, de nous chanter Éminence pour vous faire plaisir à la maison. Kobomanga ipona yo mwasi nayebi elokonga na salite na banzela nyonso nakoleka nakolakisanga se misapi mwana mabe nakomituna eloko nini nazwi ya moto nandima ekoma likambo banzela na ngai nyonso ekoma ya makambo bakokanakananga makambo nyonso nakosala wana mokili ekomi kaka defi ya moto nyonso Nzambe ngai nakotuna ntina nayeba na mikebisa soki mpe bango bakolula Dolores bayebaka ngoya nanga bolingo ya Nzambe naseli yoko banda po mwana naletaki mvula tobalani nakosenga na Nzambe abatela bolingo yango nakomona nalingaka yo nayebaki ata ndele tokutani bolingo yanga ezali bolingo ya Nzambe naseli yoko banda bo mwana nayebaki bona tobalani Abana Bakaji Minos Minos Minos. Merci beaucoup.